Sœur azalaki une étoile ya mariage. Mais baye ko voter na mobali oyo azalaki na programme ya nzambe te na vie na ye. OK. Ba présenter ba cercle présent en voutiment sœur Antipi. Et PC perturbation parce que sœur azalaki na makila ya étoile makila ya makasi yango est bouleversé aboma et PC trouble azanga contrôle. Et loko eleki puissance à makila ezati. Bo Bible lobby vie ya mutu evanda kana kati ya makila. Tant déjà obomi vie ya mutu kati vie ya mutu na mupuse. Yeba ke makila mutu ane ko ganga na yo mutu yo osali mabe. Oyebi ke bakangi one ebembe na ndako. Mese. Oyebi ke nakangi one ebembe na kati ya ndako. Oyo te na saki wana eza nini? Il faut namola. Mese, oyo te na saki wana na ndako na yo eza nini? Eza eloko ngai na solola ka liboso ba juge liboso ba avocat. O a ozana likambo koloba te? Ah, nazali ka moko ta olo. OK, puissant. Aujourd'hui tu mords. Hein? Donc on laisse ça pas toi. Ata saki. Kata kadra mutu. Kata ya. Kebe kwa ya. Ah. C'est ça. Finalité à bateau babumaka. Et ça la bongo. Pour ma kilène de quoi les autres tambolé la moutou. Voilà, dans ce moment-là, le diable se retire. C'est Rwanda. Donc, ça qui font, c'est la réclamation. La famille de Salibou. Il y a réclamation et la loi. Réclamation, pena balien était le makana moment où on portait la vie à moutou. C'est ça, il y a exposition. Nzambe azolinga a nettoyer l'église. Parce que ba faux ba batamaki mingi ba kosi batu mingi ba memi batu na perdition. Alors le col la toza na ta ya exposition de Dieu. Nzambe moko komi ko pousser bango na berere na bango e comme public pour peuple ya Nzambe ba comprendre des bateaux ba mbumani bazaka nango bandakala. Ezala ba pasteur ebele ceux qui ba se répartir te oya mai kalambai ozamuke. Oyo komeli mai kalambai Nzambe nda permettre. Mais encore dans 2 semaines, ma kamboko mêlé sous ma plus pire. Ce qui a tikali yakouvanda. Donc il faut atteler pour se repentir, à confesser publiquement. Makambo, ce qu'on a un angle spirituel, et les autres sanini. Nzambe a côté na service à nettoyer l'église. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour la luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonio surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na ne salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint-Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV bokomona ba témoignage ya bato belé oyo babika déjà oyo basala. Nakumisi nzambe ya Hosanna, nakumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zolala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimanga ikolia mate sou pasi, babilo musu kolia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zwa kimia. Nzambe ya Papa Moïse asayilinga minene abikisinga na estomac, na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, au besoin contrat, au vieux Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mukolo compagnon Yini au Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse,
Le prophète Moïse a homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussali Nzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques. Ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Docteur Baibisanga et Koko yokate. Il y a deux rendez-vous dans l'hôpital à Minenen. Baibisanga et Koko yokate. Moi, je peux passer à l'opération PSAT. En tout cas, na vanditi lelo na yoka kana ngai te na lito na nga gauche. Mwana na yo komo na nani? Na yoka lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani? Marcel. Nazoka na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te, ça veut dire que la yoki Nzambe na ngai. Oh na pusi ku téléphone musika pour fait. My God. Nazozela bino nyonso tout na moto. Pour une augmentation de la poitrine et des fessiers, utilisez la pommade Tozawatai. Grâce à sa nouvelle formule, mesdames, la crème Tozawatai augmentera vos seins et vos fesses. Mais également vos hanches et vos mollets. 100% naturel. Cette pommade sera également efficace pour les hommes car elle augmentera et vous rallongera votre pénis. Alors contactez sans plus attendre Nicole Malonga au 06 05 50 23 18. 06 05 50 23 18 et via le site internet sur www.tozawatai.com. Une pommade, tout ce qu'il y a de plus naturel. Sujet primordial pour la biso chrétien et aussi chrétienne. Alors, Baramba Boyende et Singaka, Tola Kisa, Bonne Nzambe, parce que Pasali Nainde, Bakomi Mabiso n'éclairage à Makambo, Isaïa Lili, et Bimana Poisson. Merci Jérémy Loma, merci la bonne support à la mission. Voilà, merci Vipan. Donc, rapidement, mesdames et messieurs, toujours dans des émissions de Goïkouchou. L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour Jérémy, bonjour Papa Yves Ipan. Bonjour Papa Jérémy. Merci beaucoup. Bonjour Papa Ekouchou. Bonjour Nabino na sepeli, bonjour pe na bandeko Bolandanga. Na sepeli lo mixage Nabino salinga bien makas. Oui. Alors bonne évolution à Moussa Nzambe. Évolution ça va. Donc lobby mardi tozo banda 4 grandes journées na église. Où tozo parler sur les détachements des liens et des réclamations familiales. Donc détachement kolongwa na basinga pe na ba kobenga ya loma. Il y a ma bota na biso. Donc Nzamba tali sengelo kwana bato bele basana ba problème il y a ba réclamation, ba problème il y a ba lien oyo et wuta na famille pezo kanga bango même na ba niveau de vie au bazana yango. Yango Nzamba tali sengelo kwana mardi le 22 le vendredi le 25 forte prière à délivrance à partir à 17h
19h30 l'église kuna na Kamunganga na avenue Dientela numéro 14. Voilà, ça c'est bien de l'homme de Dieu, mais avant tout, quand même, au moment où semaine passée, qui est tellement chaude. Tout le monde a scandale, a sextape, a pasteur, tout le monde a sodomie, a pédophilie, tout le monde a polémique, a chair, a pasteur, a fin en chair et tout ça. Mais ce que j'ai constaté hier dimanche, tout le monde a pasteur, tout le monde a mineni, Roland Dallot et les autres, a prédication na bango, a soutenir Thomas ou Koyaki. Non, qu'il soit fort. Dieu n'a pas voulu te corriger en privé, il fallait corriger en public. On a un terme à Itizaki. Est-ce que le fait que le pasteur, le papa, le géniteur, le soutenir les kobo, le sextape et tout ça, ils ont complicité ou bien ils ont la solidarité entre biso. Bon, ils ont bête que soutenir mutu soka koyi pour que tika un état ko koyi pesa bien ti. Ko soutenir mutu eza bien makasi. Po yo nanga tozaka batu. O azangi lisumu na sena moyo oyo azati. Mais biso nyoso ndenge Bible lobi tozo linga to atteindre perfection. Donc so moninga bomoni akoyi sami ezala sujet ya litiote, au contraire il faut que bon de la peau na mutuana ko senga na nzambe à soutenir ye à télémapé à continuer chemin parce que nzele za mulai au biso tout aux abatu lelo mai kalamba e comme on ne sait jamais nga nazo souhaiter mabe e comme la ngai te na kombo ya Jésus Christ. Mais tant tozo oui na chef ya kombo ya Jésus nazo banga makas mais nzambe a soutenir kaba oyo batiela ke motema ozo mona tant oyo bana nzambe il faut pas comprendre que nous sommes au temps de la fin. Vous comprenez papa Yves Jérémie. Bible lobby boy. Na Luc 12 verset 2. Nyonso esale makaya ko botama et ko bima polele. Donc tant on ces attend ya exposition. Nzambe azolinga a nettoyer église. Parce que ba faux ba batama ki mingi ba kosi batu mingi ba memi batu na perdition. Alors le col à toza na ta ya exposition de Dieu. Nzambe moko komi ko pousser bango na berere na bango e comme public pour peuple ya Nzambe ba comprendre des bateaux ba mbumani bazaka lango bandakala. Alors Nzambe a continuer ko koba ko sala yango ezala ba pasteur ebele ceux qui va se répartir te o ya mai kalamba ozamuke. Ebele ba ko bima la poissa ebele ba seke na bango ko bima. Yango moni oh uti kotanga pasteur na Nidalo respect na ye makasi mais na langa ki prophétie na lobi oh komeli mai kalambai Nzambe nda permettre mais encore dans 2 semaines makambo ko komeli sous ma plus pire ceux qui atikali ya kovanda. Donc il faut attelema pour se repentir à confesser publiquement mais na ebisio makambo soko taliango na angle spirituel ezotalisa nini Nzambe a koti na service ya ko nettoyer église na niveau ba serviteur de Dieu na niveau ba chantre Nzambe a telemi na système de nettoyage. Très bien. Marc chapitre 11 verset 17. La Bible dit Jésus-Christ a koti na temple ya Nzambe a koti temple ebongani komi wenze banani babongoli temple ya Nzambe ko ba wenze ba principaux sacrificateurs ba changeur de monnaie ozomona ba vendeur ba commerçant ba commerçante ba onyoso ba moni ba ona tant oyo ce sont des commerçants ba za ba vendeur ba changeur ba koti na kata temple ya Nzambe et non plus pour la ramener peuple ya Nzambe na royaume Nzambe mais bazo bungisa Nzambe bazo bungisa bana Nzambe na ba prophétie na ba désorientation ozo comprendre voilà ko prêcher batou Jésus-Christ revient bientôt bobongo la mitema bobima la kindoki bobima la ba loge bobima la franc-maçonnerie bobima la kindoki balingi te bango bazomema batou na ba prophétie o eza non accord na parole de Dieu. Voilà, l'homme de Dieu c'est vrai, ça fait mal, ça choque la réalité Mingtomoni. Au courant, il y a début à mois de mars. L'église en Zambie est commis place à Maseki. C'est que nous condamnons. Mais quand même, la lande qui prophète Joël Francis, très fâché, très énervé. Yes. Alobi ndeko evala. Ndeko alekaka biki na 15 000 pour beta makio na wana. Soki ayoko lukaete avant dimanche ndeko evala akoma baba. Yazali ouin de Dieu aza pasteur Nzambe na Congo.
ndeko voilà di lundi le loti dimanche à moni ndeko Francis Joël te azoko ma baba est-ce que azo préparer deuxième makiona to eza pena fimbo il faut nzama abeta et voilà pour ça les cop et simbité Yohana Bissau. Est-ce que ndeko Francis est-ce que ça vraiment appelé au ça nzambe? C'est ça la question. Et ça question à retourner pour na yo bandeko balanda. Est-ce que vous voyez vraiment ndeko ça vraiment appelé ya ko ça nzambe? Est-ce que l'église nzambe zaka composé zaka battu tonga na prophétie? Or la vraie prophétie c'est la parole de Dieu. Le balanzambe nde etonga l'église. Yango ndezo tonga ba vie na biso. Parce que nzoto na biso est un temple du Saint-Esprit. Au monde déjà composition basali et simbiti. Oui nazolo bayango ndeko atika bisalela zo sala wana Dieu nzamba vous frapper. Et comme ba menace siko. Asa la menace c'est menace té nzambe basakana na eti. Bato akomi ko sakana na nzambe lelo. O sakana komba Jésus-Christ. Soki ezalaki nzambe ya Saint Testament mais ba passer be ba kufi. Très bien. Mais le quoi toi on atteint la grâce bazo profiter mais ba éviter que jugement dernier pesali. Soki nzambe hotel misa biso to lo babupo bandeko babongola mitema na ndenge ya solo. Moi selon ma propre conviction de la zotala non discerner ndeko oyo il faut vraiment atsaler la nzambe la ndenge ya solo. Atika ba makiona na ba ventire au sana comme nzambe. Basakana kala kombo et Jésus-Christ était ate wumeli yesu aza mettre à ta circonstance bozo zo batu bozo composer ma prophétie tant que pesi retour alors bozo zo au prophétiser non a comme baba bolingo composer quand ngo lobi ba composer deuxième frappe kaka ndeko na royal so comme baba le bobi moi makamba loba ke sanini e kokisami ndeko Francis bongo la motema na ndenge ya solo salela nzambe la ndenge ya solo bima na nzela ya mabe salela nzambe kotisa makolono mibale kati na bonzambe na évangile ya Jésus-Christ parce que Dieu va juger les serviteurs de Dieu plus sévèrement kokasate musala nzambe za basala doublement alors tant tozali nzamba telemi pour la frapper ba faux Jérémie 23 Bible lobi na Jérémie 23 premier verset, Bible le Bible. Malheur aux pasteurs qui détruisent et qui dispersent les troupeaux de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel est le Dieu d'Israël sur les pasteurs qui pèsent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés, vous n'avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel des armées. Voilà. Nzamba telemi maintenant à lobby à frapper ba faux pasteur, ba makioniste, ba sorcier, ba marabout, bandoki. Oh bo koti pour la quoi kotia trouble na kati ya vie ya bana na nzambe. Na ba PD. Na ba PD oh ba koma ba sali nzambe. Nzambe a ko frapper bango. Bino bo sakana kombo Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est très puissant. Et le nom de Jésus-Christ est Sekou Sakabato et Biki Sakababeli. Bozo Sakana Kombo Jésus à cause de Bama Kiona. Mais moi je vous dis, Bible Lobina Lik 12 verset 2. Nzambe akobimisa nyonso bata makala kuku na poisa. Lelo oto comme monde la tupé tozo discerner. Bana na nzambe bino tozala l'église wana. Kolo yeso ebisa kinga. L'église ya bama kioniste nyonso bako kauka batu bako sila. Nzamba kotinda bana na ye na l'église bambunda. Merci. L'église ba tieno ba rideau. Yesu azali awa o ba église ozana ba nzete moko mabe. Esika yesu azali. Merci. Bako bima na l'église wana po bazo zo nourriture te mais bazo zo poison spirituel. Merci bazo zo poison spirituel ndingo lobiawa mais moko ça rappelle katina biso autotika biso papa Willy on a été proche na yo n'habité ni ne sali que lelo papa Willy atika biso liloba pe na banobata la biso ezala mien oui l'engara compléter ezali wa moko brisque d'ailleurs route bato balobi que au sacrifier proche na yo pour égliser matin l'homme de Dieu. Papa Willy azala problème ya santé azala na problème ya santé. Au moins biso la Congo awa to contrôle alimentaire ba aliment na biso te. Déjà c'est un homme de plus de 50 ans, azana 55 ans akufina ajoana. Bon mon qui est bien zaki tout proche nanga. Un tout d'abord à contrôler abando contrôler sécurité, abando contrôler tension te.
kolia nini tout ça biloko wana tout net ngai so net na quelle matation que sombelo nanga accompagner nga toujours so na soma hamburger nanga o va sombela pa hamburger ye pas li bon ngai na nanga mutanzoto miki ezara na za na sucre ezara na za na tension na diabète azali na tension na sucre et mataki mais manque ya vérification nango tant ba ke vérifier ba moni que sucre 650 ezaki déjà liwa wana kuilungu bimbi chez Milemba kuilungu donc Zambé yo c'est vraiment le problème sucre 650 ngala zaki na église tangu bakangie na nini wana na sucre wana alors le temps ya koko ya ko intervenir kokuta naye balongoli na dispensaire bazaki ba memie na mama ye to ba memie na mama ye ba komi déjà mikatele motema na nzela ba tielo ko ba tchana na misapia so motema ezobeta ebetati alors par rapport à résultat au bazaki na dispensaire ya quartier ba docteur batel babi azaki na sucre makasi ba tali traitement basalela ki nzoka muto a sucre bazongisa ki mai o fallait pas bazongisa mai donc négligence manque à soins appropriés donc biloko wana eza yango ebomi bato ebele eye kozwa pe ya wili bastagiaire alors ozomona lelo azaki muto aza tout proche na nga voilà la vraie version po bato muto soki akufi ezaka te kolekisa mutu nkolo mokeli na récupérer ame na ye na berere ya batraitement ya banini yango ozomona mboka na biso il faut vraiment la ministère de la santé va revoir ça la contrôle il y a dispensaire au Monica studio dispensaire donc yango il a vraiment besoin il y a contrôle des médecins namboka na biso santé nationale puissante chez docteur Cathy Munga comme on a sœur Cathy Munga nazali naturothérapeute nazali kosunga bandeko bazali na bokomi ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe infection urinaire prostate azoospermite obota ezalité rhumatisme nerf sciatique goutte règles douloureuses glaucome vision floue moutupasi intense sinusite awa nazana kati ya laboratoire awa nde bisika na séchaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango oyo esika nasalaka baformi na basolution na nga merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na zelati. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sousou ils a plus 243 89 72 32 229. Donc je disais ndeko Serge Bakajika azali bongo ndeko ya poto. Oui. Azana ville ya Kinshasa à ce moment. Alors fiancé na ye Alpha la charmante azali ndeko ya commune ya Matete. Bakoutier abomi atina kati basaki asangisi na mboa
atena bilamba na kati sachet aussi éponge na suka na sac. Même histoire na maman na biso Yvonne. Lelo makamba besoin que la ville qui tient ça. N'habitez un mot analyse nous ça par rapport à lié commune de la biso Alpha. Vous mettez qu'un homme de Dieu, nous avons un angle spirituel. Parce que nous avons répondre charnellement. Oui, liwa est belé au batbazoku falelo sur 100%, 90% de kaliwa maboko abatu. Au ministère nabiso ba kati vine ko kate pa mutu. Or na lobaka bien selon Genèse chapitre 6 verset 3, mutu sengel a vivre pendant 120 ans. Psaume 90 verset 10, Bible pesi ba âge limite à mutu de 70 ans à 80 ans. Mais ezal lelo tozo constater batbazoku fa avant le temps. Ndenge Bible solo bana Ecclésiaste chapitre 7 verset 17 partie B. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? C'est que bateau bazokufa avant ton temps, avant temps ya nzambe o préparer pour mutu kufa. Soit et cause à liwe zalama beaucoup ya mutu ou bien marche mutu ye moko. Mais ndenge siko ndeko na ngai o ezo lakisa ke mobali nde abomiye. Mobali et loro nini ko koma que a comme le niveau ya koboma. Moi si na yo. Et tout d'abord, soit ça mutu qui cité ou bien soit mutu qui cité à cause de l'envoûter. Ou soit ba condition moko boye et sengai que makila etanga pour azwa réponse le ko songolo pakala ou asaki contre la mode des ténèbres. Yango est poussé que aboma moi si na. Et puis il faut qu'on yeba. Bala l'ensemble bo la danga Bible lobi bien. Tous en a 3 catégories à battre, homme charnel, homme spirituel et puis homme animal. Moutou déjà comme on a capacité de tangi sa makila moutou, tu dois être un animal. Bon moto ezate ki bon zambe ezate. Donc oza moutou tambusama na ma propre volonté na yo. So tali ndeko ne bozo ebisangai akozanga moutou akisiti. Ou soit akoza moutou mo be utiliser. Azat extrêmement moko au diable azako utiliser facilement pour na kotangi sa makila ya mwasi oyo azaki molonga enai. Mais ndeko lobi oyo azaki témoin na quartier. Alors bien ndeko azaki mwana poto ba refoulé dans la ville qui tient ça. Il paraît que batonga oyo bandeko bazwaka kuna so ba refoulé et ça na bango neti moi folie, je sais pas. Est-ce que vous avez problème wana ou bien aza mutu moko aza très colérique magamba boya ko supporter malgré que les Français disent la colère est une courte folie. Peut-être liboma kanda et puis si kanda ya ko bomandeko azali pemeni peut-être ça beta ki pe n'espite ki abomaye mais et ça dit que mais il faut rappeler que bakango comme peu moins belé. Il y a un autre mythe tourner ça par condition bazo on a ba loge bazo kotate ko sacrifier bana batolinga de moi na moi si chéri après au bomi papa. Le problème est anine. Ba ser na bisope il faut baye baka mobali nini oyo ko bala. To linga. O poko linga. Yo mo mobala bimelio autoni na notre volonté nzambeti. Ondimi. Peut-être alandaki soit bien matériel ou bien bongo bien kitoko, moi je ne sais pas na esika wana mais ndeko Serge bana na mbongo soki ndeko Serge azana mbongo azana mapango mais comme na niveau ko boma mwasi na ye chéri na ye wale komi kindoki wale komi et komi recommandation moko formelle ya mot de ténèbres. Alors ou soit Kindoki peut fonctionner dans le domaine et belé soit côté à famille à moi si. Soki bazana ba problème ya Kindoki. Ba koki ko utiliser kaka mobile oyo zo vivre na ba côté lié. Nanzela na ye nde mobile wana abomo mais en réalité liwe outi na famille à moi si. Ba livrer ba piste na opesa. Parce que na za muto délivrance avant 5000 na délivrance. Moto mosu ba luko na famille na yo. Soit moi soit mobile ba monika ah yelo kwa linga mobile wana mingi ba tester mobile wana ndenge monde de ténèbres ba monika vide ba ko peut ko utiliser na envoûtement aboma fi wana bino bokasika mobile mutabomi mais en réalité origine ya liwe wuti na famille mwasi. Bilo musu pesa ka mobile amuta kisi ba tali mwasi na chance azana étoile na avenir. Babi pesa kaka fi oza pembene le quoi fi pe bonzambe zate vie de prière zate so ba sengie a osanini a opesa
donc eza ba condition moko oyo fonctionner makasi papa Yves oyo senga na bala nzambe il faut ko bondela yango pe ba service on a préparé autour banda mardi na église ti vendredi le 25 mars pour la ko prier les bateau bazala ba réclamation oh réclamation ezali nini ko benga présence à mutu d'une manière insistance bozo benga yaka a na loma ténèbres pe et réclamera biso ténèbres mabota na biso pe réclamera biso na ba sens ebele mususu na liwa yana ba famille mususu ba leka 50 ans mususu ba leka 40 ans il faut kufa de 40 tinasi alors so muto dia comme na 40 ans ba koluka ba façon nyonso réclamation esprit de mort était le mapo et bimbe longolo na muki réclamation ko sala makambu ebele mendo ko to lo bersi ndeko akufi perd son âme ça montre que bandeko ba olanda biso surtout ba ser bozo kata ko sambela ko kwela ka mobali te pa tele sambe olibu munene obi o na pembe ba favori ba biceps obi mobali yeyo mais aux uta ko contrôler te akoki ko lia yo et surtout que ndeko pas na fiancé na ye il y a un frère azaki quelque part wana abi ndeko mose alpha azaki na fiancé na ye même fiancé ne a remet pour ça la banquette ya kuyeba moi c'est li nani na quartier mosusu akomi ko landa na vidéo même temps on bota mo na sima azolanda bango komine na ye atiki pour landi djika alors n'habiter envie amour par intérêt voilà autres mona ba momo be passager ndeko lingi kaka pa bi na osala ka moi 2 mois sur la moi $200 na ma 300 na profiter loko boye lelo na sombi na sali eloko na ngamo kinga ni songolo pakala boye na zu intérêt na vie na ngala vani kimia est-ce que biloko ya intérêt il y a envie ou ils a bien pour la bande passer d'ailleurs nzamba pekisi amour intérêt ba ser mingi baza la force amour intérêt peut-être mobalo ozana e wana zana eloko te mais aza étoile ya lobby mais loko ozana miso komona lobby te yozota la présentement ya ngozomona mingi ba osuka na berere wana ndenge naza ko analyser ndeko mwasi ndenge bo lobby azaki na mobali na mais akufeli jike ou abomiye bongo ha cela montre que c'est d'abord à que mes mamans qui n'a envie pe na bolingo y intérêt mais or ndeko azala ki pe na venir soko miye bagiti amen courrier oza nzamba solo na ibisa bino ke courrier ko ya bitizaki boche groupe mais groupe simbité yango to sali je ke ba toki bakasi alors bala nzambe ser na bino na otalisa bino taki un homme de Dieu un homme spirituel que azalaki na problème ya réclamation ya liwa réclamation pe na ba lien était le makana moment moko opportun na vie ya mutu c'est azalaki na étoile ya mariage mais baye ko voter na mobali oyo azalaki na programme ya nzambe te na vie na ye ba présenter ba cercle présent na voutiment c'est randipi mais c'est par là ba manipuler ye ndo moni ba voter mobali oyo abomier parce que ndenge bo expliquer ça montre que c'est azalaki na étoile makasi mais siko yo ko pomba ndeko pendant 5 jours na ndako likambo sami le 8 mars obomi muto obombi lisusu nde babombaka mama Yvonne pas chauffeur bon il faut 5 jours na ndako depuis babomé le 8 mars Jérémie Lwemba papa Yves Pan boye bake makila muto gangaka oui ndenge makila Jésus Christ gangaka pour na ko sauver l'humanité makila ya Abel et gangaka vengeance et pas ndeko na Caïn ndeko opé tant bon makila ndeko zotalisa ke ser azaki vraiment étoile makasi alors makila ne peut et gangi vengeance de et pertibaka et loko eleki puissance makila ezati bo bible lobby vie ya mutu evanda kana kati ya makila tant déjà obomi vie ya mutu kati vie ya mutu na mupuse yeba ke makila mutu ane ko ganga na yo mutu oyo osali ye mabe yango bible lobby bien na Jérémie 15 verset 2 à la mort pour ceux qui sont à la mort donc mutu abomi yeba osani akokufa et pesi perturbation parce que c'est azaki na makila ya étoile makila ya makasi yango est bouleversé aboma et pesi trouble azanga contrôle c'est ça finalité à bateau babumaka ezalaka bongo pour makila ndeko les autres tambolé na mutu voilà dans ce moment là le diable se retire atiki moko opota nanga monayo satan za mutu ko collaborer na été bala nzambe comme kata mukomoto ozana problème ya ezo tungisa yo basala nzambe basali autre bonde la pona yo nzambe pas sembo lobo donc likambo zande bongo ser wana
donc ça qui font c'est la réclamation la famille de salibu ngala il bato belé à tangi classe à sisi alinga zo musala bu abeli libomba réclamation à famille alors tobi réclamation na ba lien etambolaka des pères même la Bible otali mutuloko la David l'homme selon le cœur de Dieu sur tangi na 1 Samuel chapitre 16 tango ba sopeli David mafuta et pas ya Samuel David azongi na zambi mais tango David aye kozwa fonction royale et là on dit la muki na nzoto David kindumbe la muki kinduma David a comme 580 femmes parce que les alliés ont réclamé qu'il y a un moment opportun à tango commis la célébrité. Or ce que généalogique il y a généalogie à David dans Matthieu chapitre 1er verset 4 à 6 au moment où on a cité Rab la prostituée aza moko ya bakoko ya roi David. Alors singawana la prostitution il y a impudicité et quitter le roi David même dans moment où Nzamba benye na fonction royale. Donc tant que les Camboualiens et réclamation et que au Congo maman nanda ko libalo sale kobo et ko Congo na lebi papa moko ya ko lukanga l'église abi évangéliste balongola nga musala likolo na envier kaka ampoule ya bureau na ngai un directeur na banque centrale. Ah bon? Ampoule na kata bureau na ye abi ampoule fona longola na ke na pa na ngai tango longoli ba ko sala contrôle la bureau Monica Poule ya te a 5 justification bi bon je suis directeur na longola ko na ke na pa na ngai ba révoquer jusqu'aujourd'hui. Voilà ni na bi c'est papa la famille na bino yebi sanga tali sanga non koko la bino za gine oh non koko la biso za ka muyibi donc et ko landaye même na moment ya gloire. Lien réclamation et landaka mutu na ba moment porté ta nzamba pamboli mutu loko la Gédéon Jéribal ou à quoi ici hôtel et famille mais ce hôtel vit à Gédéon na souka nango azaki na 60 femmes abota ba les belé 70 femmes pour montrer que ba lien ba réclamation et landaka batu et zakana tanango o ela mukaka pe et pertiver via mutu bisi mutu la volonté nzambe so moni mutu loko la pierre Jésus-Christ a joué ne balé abiyo kozali so ate yakatambo na ngai Jésus a changé Pierre identité a commis apôtre Yesu otambo na Pierre soko tang na Luc chapitre 21 verset 31 à 32 Bible lobi Yesu ebisi Pierre na bondela ki pono lelo po Satan réclamaki yo soki Satan réclamaki Pierre ça qui permet na Jésus bongo bandeko bolanda biso ngai na bondela po na zaka réclamer mingi na makamukili à l'époque pour muto comme a réclamé a comme na vie moko charnel na betela ki même na 10 ans passé nande na salaka choix ya mabe pour la famille ya ba papa na biso eza na lien moko pe loi moko eza ne fo mibali nyonso ba bala basa bandoki voilà donc biloko na loba peut-être ezolanda bandeko ebele yango toza na service nango ezobanda mardi le 22 si vendredi le 25 mars 2022 nazo bondela même bandeko baza de loin et seigneur ba benga na ebi système ya prière ni toko sala po basinga ekatana. Merci. Mais na ba selo komoko alors pour na molimo ya ndeko na biso Alpha ezo sesengana ou bien avandi na ye na lieu de repos soit à rokende tourment tu éviter pour éviter parce qu'il peut avoir kufa sengaki bolimi c'est pas un nzambe de Jérémie je sais pas molimo na à ce moment selon la Bible donc moto ba bomi la kaya Alpha wana esprit na eza dans ce moment selon la Bible âme nyonso ce que kufi selon le temps de Dieu selon le temps où nzambe a mentionné mutaza et kende kolomwe ke na séjour des morts mais muto bakati vine avant le temps de Dieu esprit ne kozalaka koyengana ti âge ba année o nzamba lobaki ke asala mokile koki automatiquement esprit ne kolonga la vagabondage ndeko kende na séjour des morts na lieu de repos ezozela jugement OK ce qui passe là qui malamu akoza na séjour des morts nesika ya malamu to benga salle d'attente ce passage qui m'a déjà que dans ce jour de mort dans lieu de tourment zela nanu jugement na soka longi a vie éternelle c'est ça yango to bisa bana nzambi bozaka prudente bana na nzambe ba serre na ngai bolula ka mobali pona mbebo rouge te po libumunene te pona pembe te pona ba favorité yango te ndezo sala o eza identité na ye ça c'est vrai et belé ba serre olandika mobali po na tonto wana eta ba paquet
biceps problème ezate biceps wana un jour tokotuna naka bozwaka ta autant tolobela bino bozwa message à vérité bo profiter Bible lobby et comme à un moment donné nzala kokota nzala ne kozala bilo akolia te kozala loba na nzambe bo luka ba évangile ba te bino ba vérité bo déjà nzambe amemi biso to na lola bo lobani donc c'est le temps ba nzambe bo bongo la motema bo senga Yesu atambu sabino parce que Bible lobby c'est l'Éternel Dieu qui dirige les pas des justes. Merci. Merci l'homme de Dieu. Je rappelle que nous sommes avec l'évangéliste Michel Ekouchou, l'homme de feu. Alors abonnez-vous massivement sur nos chaînes, partagez l'émission, commentez positivement pour nous soutenir. Madame Sema Mayasi, femme légitime, il y a Jansi Mayasi, Forza Italia, Maître Siza Soukama, Puissance Amikili, il y a Luzomba de Madrid, le vieux Bobo Batombo et Mama Lami Bekantoy à Londres, et je n'oublierai jamais le vieux Gérard Saddam dans Manchester. On est là, l'homme de Dieu, c'est vrai, tout épinglé parce qu'il y a toute la matière. Ouais. Mais service tozo banda lobby na église. Mardi. C'est mardi. Mardi le 22, vendredi le 25. C'était la biso ya PC tu wana $1500. Mémoire et 4. To bengi ba technicien batal ba bio comme pas va pas. Non senga na bana nzambe. Ba état de besoin na sala ngo pour courant ndenge yaki ndesa ki cause tenir ba retour mémoire wana santé. Santé moko cher. Mutasombe la biso santé na ser moko. Ser moko na pa. Nzamba pambola yo. Ndeko. Na ebi nzambe onga na salelaka. Jésus-Christ de Nazareth. Bon soutenir biso vraiment ça langa passe service ya makasi to banda lobi boy santé zati na mbongo te. La Bible dit celui qui demande reçoit. Au nom de Jésus-Christ, nous devons soutenir biso na besoin $1500 pour na bongisa iloko tozu anomali pour courir yaki mabe. Depuis jeudi passé. Na kilt bana na nzambe bo soutenir na za besoin état de besoin to somba santé to bongisa na kombo basse pour que à partir de mardi au vendredi service les kanaki mais je crois yoko ya même l'église pour na image de la sengi bo soutenir ozana ngo besoin ya kopesa biso volontairement okoko lo bape bonaso lokwa ozana besoin $1500 wana bozo selon l'état de besoin to calculer et pas ba technicien balobi yango wana. Merci. Soutenir biso ndeko au nom de Jésus-Christ. Oyo kopesa nzambe. Nzambe wana ko se souvenir no même na problème oyo ko sisa o maïl. Oko rappeler nzambe. Pe nzambe ko agir puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ça demande nangai. Alors, quelle est votre réaction par rapport à la prophétie de Roland Dalo? On a dit qu'il y a Zomon en échéance en 2023. Avant l'élection, candidat Moko à la chaise roulante, Moko va retirer mon sous Rokufa. Puis va remplacer Wazana Bokondi na Kitouana. Est-ce que yo élection en 2023, Maramou Papa Lobi, Roland Dalo Zoloba, qui est candidat Moko à la Rokufa, Moko na chaise roulante, Moko Boina tout ça? Sa réaction. La Bible dit on ne peut pas mépriser la prophétie, mais on doit examiner, rejeter ce qui est mauvais et puis tout retenir où ils ont malade. Nous avons préparé 5 jours, il y a des délivrances à peuple de Dieu. Sur la bien répondre ma camon au bête Samalibato. Nous avons bien concentré pour l'objet de 4 bar lanzé bassi. Bar lanzé bima la réclamation balière. La prophétie a barola dans l'eau sur le bien le bango awa. Na oluka problème makasi po makamuzambe alobela ngai po na Congo ngaso na lobia na moni lobi anere koluka ngai oyo mona o ngala mona c'est très dangereux mais nazana makamnete ngala on se concentrer dans le service à peuple de Dieu o bazola la tena butu o bazala ba combat o bazala ba femme de nuit ba mari de nuit nzambo nga limusaka maladie ya cancer des intestins na maman uta ko lanzi maman langa moko aza capable de faire la bango on fait si oyo Luka Rola Dalo, Tunaï. Voilà, merci l'homme de Dieu, évangéliste Michel Kouchou. Le monde entier, sur Équilibre TV, sur Super Promo, 243 télévision Ivipan, mon cher confrère. Je pense que c'était un moment de joie et de grâce où te partager ensemble. Mais au moment qui va scandale, au moment où la réalité est belle, et soumis Moutoumon Roté.
bato maladi baka na maladi na bango ti sikoyo. Mais problème ezani Jésus-Christ est azawa na pe azala basene o bazana na onction fraîche. Que ata mutu malade wumeli ata mutu a problème mais baye baké Bible lobby il faut prier jusqu'à l'exaucement. Ce qui n'a pas mon exaucement te ko kata ko lukanzambe. Il faut continuer. Il faut continuer ti o mone yango. S'il te plaît, s'il vous plaît, ndeko la ngai. Ce qui n'a pas mon ya noté. La Bible dit prier jusqu'à l'exaucement. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu. Je rappelle que votre numéro, étant que mon invité, Ezali est affiché là-bas écran Bandeko, oui. Plus 243 9 98 99 36 59. Compte YouTube Langezali, évangéliste et Kouchou TV. Bon s'abonner massivement aux la chaîne de prière à ma casse. Kuna, to bon de la kaba 5 heures, to bon de la kaba minuit. Bandeko bazan ba besoin de prière en ligne. Bon s'abonner massivement na compte YouTube nanga évangéliste et Kouchou TV. Bon mon na photo nanga bo s'abonner vraiment ndeko nanga nzambe nanga kozang sate ko pambola bino. Ndeko na noyamba Jésus Christ c'était donc quoi mo kondipe obiki répéter simananga. Seigneur Jésus Christ. Seigneur Jésus Christ. Na fungo le motema nanga. Na yambi yo lelo. Lokola mo kondipe obiki. Lokola mo kondipe obiki. Limbisa masumo nanga. Limbisa masumo. Koma kombo nanga na livre de vie. Koma kombo nanga livre. Libela na libela. Na kombo Jésus Christ. Na kombo Jésus Christ. Amen. Amen. Nzambe nanga apambola yo ozangi père spirituel benganga na kobondela pona yo nazozela bino pe na demande na sali au soutenir musala o na tonga église o na bino kobanda année passée botonga diaspora mte tonga église plus de 15 000 $. Na bimisa tambongo te na zaka pe na mbongo ti lelo mingi pe bazo ba miracle bande ko soutenir biso o ya ko sombela biso eloko wana nzambe langa osele miracle. Voilà, merci l'homme de Dieu et nous vous libérons. Merci l'homme de Dieu. Donc nous sommes arrivés pratiquement à la fin, mesdames et messieurs. J'ai dit un grand merci à mes partenaires. Maman Espérance Assoutou, la mère des archanges en Belgique. C'est Mama Yassi, femme légitime, agence Mayassi Forza Italia. Mère Nanga, c'est Mama Yassi, on est de cœur avec vous. Maman Sarah Lina Wembi, nos sincères condoléances depuis les États-Unis d'Amérique. Où la père de troisième enfant, Maman Sarah Lina Wembi. En tout cas, que Dieu vous soutienne, on est de cœur avec vous. Et aussi à maman Claudine Alouye qui nous capte religieusement depuis Kinshasa. Maman Fifi Longo à Londres, on est de cœur avec vous. Bandeko Nyonso Abisoya Luzombala de Madrid. Décrit c'est Konde, un bon tonton à Paris. Mais aussi les bons c'est Chicha, au niveau à Turquie. Les bons c'est Chicha en Turquie. On est avec vous. Donc, Obino Nyonso Bolingarabiso, les célèbres Bien Zundu à Washington. Que Dieu vous bénisse. On est là, c'était bien moi, les vôtres, les préférés, les mables. Jérémy Lemba, le renard du désert. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Équilibre TV. Également sur notre chaîne partenaire, Super Promo 243, il y a Ivipan. On est ensemble à nous revoir très prochainement avec les mêmes plaisirs sur votre chaîne. Bye bye et à bientôt. na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo
azosale salela ngai Yesu Yesu oh salela ngai Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana ba moi. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tirobo. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sambalo na ye. Kapena tatola bon sambe na yo biso bato. Yoka bosenga na nga sambaka basaye. Yoka shije na nga ye sambalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu salela nga Yesu Yesu undela nga Yesu bisenga senga sangalo na bibi ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye batu bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye batu bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye batu bakovanda pe na sima na ngai na bibi ya bisenga senga sangalo na ye lokota ngai Yesu Yesu lokotanga Yesu Yesu lokotanga Yesu kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga Yesu tombolanga Yesu Yesu tombolanga yoyo Sawa fako sawa fako watitishina nsambi watenzelela watitishina nsambi watenzelela Yesu Yesu lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa Alléluia Chirobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nsamba lokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nsamba swanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nsamba asalelanga nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambaka basa ye ayoki suje na nga ye nzamba londa ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga Yesu Yesu apambolinga Yesu Yesu
nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sina sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.